Triste nouvelle, triste réalité, la famille, makambo ya pasi, makambo ya mawa, makambo ya kolelisa, makambo penza ya kusala pasi mingi na motema. Ka ndenge ebele ya batu bandeko na nga toyoka deja sango ya bana oyo bakufi likolo ya loso. Loso wana ba kande boyebi ba makambo eza ebele, eza loso nde ezalaki empoisonné, eza huile nde ezalaki na poison, eza mungwa nde ezalaki na poison. Ba explication eza nango kilikili, ba explication eza nango ya somo. Lelo oyo toyeli bino ba mwa quelques vérités bandeko na nga ka ndenge boyebi tokendaki penza koluka source pe cause ya liwa ya bana wana. Ezalaki poison ya solo na loso place bakendaki kosomba to ezalaki poison oyo eutaki na mungwa o basengaki to na huile oyo basengaki bandeko na nga ba vérité nyonso na poisa ba makambo nyonso na poisa. De l'autre côté kande boyebi population elobi justice il faut esalema bato ebele bakomi kobenga lisiko yo papa na biso Constant Mutamba balobi yende ministre ya justice en tout cas ye na makambo ya bongo asakanaka na ye te, mais pourquoi dossier oyo azola lisango, pourquoi dossier oyo azokotela ngo muzindo te, pourquoi dossier oyo bazanango kimia boye. Mituna moi eza moi ebele. Sali cher Bouchou, sali cher abonné, sali cher connaissance. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et chers connaissances, yalelo toye lisusu kandenge na utuko relate bino disolo makambo ya bana oyo bautaki kokufa na likambo ya poison la famille eza situation moko ezo sala batu nyonso pasi pe mawa eza situation moko bandeko nanga ezo lelisa eza situation moko ezo sala pasi mingi na motema. Abana kota na mwa mozindo ya lisolo na biso ya lelo ekozala mwa malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez. Mama année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, kimobali salakate, pe ezamukie, mama azo sepela te na mbetu, na gavke, elamuki, feti ezongi, ba mama on a ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata okomi na 65 ans, mama okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mobulu makasi, tope alalaka te, tozali na solution, na gavker, bona loposo, totikali sima te, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne tope externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension tope obésité gavker kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela.
La santé n'a pas de prix, la famille, la santé n'a pas de prix. Quand ndenge toyeb sarabino, bate la santé na yo, soki oko bate la santé na yo te, mutu moko te akotikala ko bate la santé na yo. Yango eza toujours ya mutu ya, eza toujours bien en tant que mutu, toyeba ndenge nini ya ko bate la ba santé na biso. Yango Gafker ayeli biso ba solution ya kitoko pe ba solution ya malamu na makambu nyonso oyo etali santé na biso. Ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango lelo na ebike boza ebele o bo célébrer ba anniversaire na bino kandenge to yebsaka bino o célébrer anniversaire ezalaka penza lipamboli. Pourquoi? Parce que tant de personnes bazalaka lisusu na bisote ebele baza ya kokufa ebele baza lisusu na bisote mais soki yo lelo ozali na bomoi nzambe azobatela nzambe azosunga en tout cas eza penza bien ozo célébrer anniversaire na yo bongo kumisa nzambe tombola nzambe moi action de grâce na église ezanga te. De l'autre côté dunda sepela pour anniversaire na yo yango Étoile Nines TV na équipe na ye mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na ndenge moko ya kitoko pe ya malamu. Nos sincères condoléances na bandeko nyonso o baza na matanga kande toyebisaka bino toujours et encore tango matangi yaka eyebisaka mutu te ke non lelo na koyepa na bino lobi kuna nazokende pa ya bakingandi te matangi yaka na cadre nango na système nango yango bandeko nanga Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko présenter ba sincères condoléances na ba famille nyonso oyo bakufeli papa kufi mama kufi yaya kufi tata mwasi akufi mama kulutu akufi toye penza ko présenter ba sincères condoléances na ndenge moko ya malamu pe na ndenge moko ya kitoko. Courage, courage, na bandeko nyonso o bazoleka to bazolekisa ba maman moko très difficile. Je sais que mosusu dans la vie la famille to koma na ba situation mosusu okomi komi tout na mille et une question pourquoi situation nanga izo continuer ka bongo pourquoi situation nanga izo changer te pourquoi mituna ezalaka ibele. Yango bandeko nanga na ekopesa courage na bandeko nyonso o bazana mituma. To kangamaka na nzambe to tika nzambe te ata soki lelo esimbi te to miyebelaka keno lobi to après lobi situation eko changer makambo eko changer biso pe to ko témoigner bolamu nzambe oza na problème ya mabota kangamaka na Yesu oza na problème ya libala kangamaka na Yesu problème ya voyage kangamaka na Yesu problème ya musala kangamaka na Yesu. Lelo soke simbi te miyebela déjà que lobi to après lobi situation na yo ko changer makambo e ko simba nango na kombo na Yesu. Voilà. Bandeko nanga ka ndenge to beta masolo ya bana na biso oyo bautaki kotika biso bana 8 o bazali susu te bandeko nanga ezaka pasi pe mawa na kolinga penza na tiela bino quelques vidéos bolanda ba explication premièrement explication ya mwana oyo azalaki ya mokolo oyo azalaki na 15 ans apesa bino explication na ye et après bokoyoka explication ya mama ya bana mibale donc mwana oyo ya 2 ans na mwana ya 4 ans explication ya mama na bango et na suka tokoya koyoka explication ya bato oyo bamema bango na hôpital boyoka explication na bango pe ndenge bakopesa et après mama Étoiline akozonga pona koya kosala analyse pe kosenga na justice na biso kaka ndenge tomesana kosenga na ndenge moko ya bien. Tolanda nanu ba vidéo et on se retrouve juste après. Place ni so zikwa na biso si bikoto matsa crédit esika baiza pembe na shop okoleka direction na bino ou bien okozalaka na kati te ozalaka na kati kompo na ebo ebi yango kombo papa wana boutique nango eza na couleur nini kibina ba koma nini kombo na tanga te kama boutique bosomba kilo so nini bosomba kilo so nango nini bosomba kilo so oyebi nana kende kosomba yo mo muto kenda kosomba bozalaki kolamba bozalaki na banani na lupango boza bato boni baporte boni na kati ya lupango esika bozoba boza 3 porte bozala baporte misato bino boza na soko bien nayeba ndeni bino boza na suka kote bakendaka na toilette
Nous des portes à Soukawana. Ok, merci. Olambaki loso on a fait un ZTT. On a ZTT. Olamba on a ndaku bien banda. Banda. Oza kolamba banda. Yo chaki bilo ni na kati. Elote. Chaki lo bote ka ndé bolamba ki wana. Ndé bolambi après bolé. Est-ce bolia ki yango? Tant bolia on dit bandi ko kamaranga. À part ça, aux ans et l'eau au Sangal. D'habitude, nous sommes à l'eau sur place. Bana baza kome mama. Bana ya bami bale. Elikende bana baya place. Ngazela ite bana lo bi balala ala tonga na bimi na yela chikeli ba 1500. C'est vrai qu'il a ajouté 1000 fois pesi ba ma savon je 2500 ya mpachika lo la maloso na si. Na sali basoma. Bana ajinaji. Mwana ngana 2 ans mwana 4 ans. tolanda bipai mususu baye koloba ete basilaki kosenga to pe mungwa soit huile mafuta balambelaka pona batia na loso bango baliaki mungwa biso pe mikana kase lupango mama na bango moko ava bima nda tseki moto atema ya loso mama ye moko nda tikala osenga mungwa tseli bana na loso nde biso pe kama munga pe biso to yoki ka bongo po bana eza nango bongo te ba to ebite ke munga so mama singa ki pa nani to ebite place to ebate so ute au place bazolo ba ete azwaki huile soki pe quelque part yaki na mpati huile tie huile asomba ki ko somba po batia na loso eloko mama singa ki moko ndaka mungwa huile nde basomba ki ko somba bana loso basomba ko mama ye moko asenga ki mungwa atiaki na biloko atia na biloko ava bima atia lo tiki la bana ma loso na moto pe ye moko ba vase baliaka na bango bakimi esali biso pasi tokotuna motuna pona nini bakimi tokotuna motuna kasi yango ngape nazo mituna pona nini bakimi po biso tozota kutu musika tozoya ezosala biso pasi kini mobimba ezosala bato pasi me bato bavandi na bango bakimi eloko bakimi leza nini ba criminalité bakuluna te basoda te me bakimi bakimeli nini biso tozoya basali biso nini fo bazala na mawa il faut toyeba eloko bango bakimeli susi nanga ezana parce que ngape naza papa moboti esalinga pasi ato ana venindo na numéro 174 177 likambo eleki awa tofandaki na moi tomoni mwana ya moke ya deza akangami toyebi kaka ke mwana azobela nde akangamaki wana batomboli mwana bakene na hôpital oki ostanza nzela baya na ye babandi kolanda ye na sima tozongisi bayani babi tozonga mwana ndinga akangami wana alamuka na ye bosima nzela bosonga ka minute tozongisa bayani na ye boye ntango akangamaki wana ezalaki na ngonga nini ezalaki na ngonga ba 12 heures ntango akangami bakimi ne mbango na hôpital bayani bakomi olanda tozongisi bayani na sima bozonga kuna wana papa to pe mama ya bana ngo bazalaki te papa na mama babimaki papa kina musala mama pa kina kolukila bana alibana batikali kokanga nde na sima tozongisi yaya tango tozongisi yaya linga kota na lupango etomona yaya kumba na oyoka bien te na oyoka bien te so oyoka bien te nde yaya mwana liboso yaya ya liboso na bandiki na oyoka bien te na oyoka bien te babandi kosanza mbala moko oyo mbuleki na kanga miemo so leki no to nini ona oyoka bien te jeune fille mo peme na biso ka leki kati atomboli abiya bene manga na oyoka vertige bena memie na maboko ta memie abandi kosanza bakimi nemba na hôpital ta ba kima na ya hôpital ba mona isusu leki na kati alpango bandi lisusu kosanza leki tanga bandi kosanza babani esumba biso to kota mbanga na lupoto bi oyo e comme leki wana zaki lokola troisième personne puisque leki yo amke ba maki na hôpital yaya na leki msusu ya mobile leki kwa troisième personne na to koti lisusu na lupango to mona lisusu mwana noko awutaki mboka pe ayaki na pa na bango to mona pe mwana noko azobaluka na mabele yo nini boye la bandi pe mbala moko sanza na zolo tina munako tanga bandi ko sanza ba tombo li solo moko foma ya vrai oyo salami fabino bomoni oyo salami biso tozaka awo biso moto moni babeti biso ne to tomboli bana tokina bango l'hôpital biso monde to moni mutu tabetela biso to mona na ba télévision be oyo biso moto moni après 2 minutes mo akwei tant mususu 4e wana ba memi to mona boy 5e mama leke mama tikala na bango azana 15 e bango nyoso bazalaki na moto ya combien to pe no bango nyoso to bazalaki 8 place ni
biso zikwa na biso si bikota batya crédit esika baza pembeni na shop okoleka direction na bino ou bien okozalaka na kati te ozalaka na kati kombo na ye boyebi yango te kombo ya papa wana butiki nango eza na couleur nini kibina bakoma nini kombo nde natanga te kanga butiki bosombaki loso air nini bosombaki loso nango air nini nayeba lisusu te air bosombaki loso oyebi te nani akendaki kosomba ngo yo mo moto okendaki kosomba air bozalaki kolamba bozalaki na banani nga moko na lupango boza bato boni baporte boni na kati ya lupango esika bozoka boza 3 porte bozala baporte misato bino boza na suko bien nayeba ndeni bino boza na suka kote bakendaka na toilette bino nde porte ya suka wana olambaki loso ngo na se ya nzete te osa nzete te olamba yango na ndako bie libanda oza kolamba libanda otyaki biloko nini na kati otyaki eloko boteka nde bolambaki wana nde bolambi apres bolie ese boliaki yango ntango bolia yango nde bandi koyoka malamu apasa oza na eloko kokoyebisa ngai eloko eza te d'habitude osomba loso place wana. Voilà, de retour la famille na bandi ebele ya batu touti koyoka touti penza kolanda ba explication nyonso ya makambo ya loso, makambo ya mungwa, makambo ya mafuta ndenge bana bakufaki. La famille to essayer nanu kosala mwa analyse ebele ya batu balobi eza bazo ya na ba confirmation ke vazine mutu apesaki bango mafuta mama tikela bango loso mama tikela bango mungwa mais bango bakende kosomba loso mais to essayer nanu to meka nanu kosala mwa analyse na biso. Pourquoi? Parce que toyebi te mutu ayebi vérité ya liwa ya bana eza premièrement nzambe nde mutu ayebi liwa vérité sur liwa ya bana. Ebele ya batu bazoloba kaka keno vazine wana balukisa ye bakangisa ye bakanga ye baboma ye pe kaka ndenge ezalaka. Mais la famille en tout cas ekozala malamu to meka nanu kosala analyse nazo meka kosala analyse selon ngai. Je dis bien analyse selon nga owana eza ba propos na biso yanga moko bino pe bosala ba analyse na bino na ba commentaire na yebite. Est-ce que toza na ba preuve ya koloba teno vazine mutu atiela bango poison? Pourquoi je dis ça? Tozonga bakendaki kosomba loso place bakendaki kosomba loso parce que toyebi eza na bandeko na biso mosusu bayaki na loso eza na baloso oyo ezalaka expiré baloso oyo echangeaka ba couleur baloso wana soki botire attention nango bien te ebomaka batu. Tomona ebele ya batu basala bata moko ya de cela presque ba 2 ans passés et komaki na ba série moko ba loso et komaki ko sala soki mutu alambi loso ekomi ko changer couleur ekomi ko ya ba jaune ba rouge. Tomona ebele ya batu ba posta biloko wana na ba Facebook. Moi personnellement, moi qui vous parle ici na somba loso jour mosusu kana to somba ya provision ya moi mobimba na soma tolia to komika na loso moko ya suka na lambi loso ale kanenge ezalaka ke botie ke loso tokolia yango pokwa osi olambi yango na journée ti to koma pokwa loso komi moi jaune eza lisusu ndenge ezalaki pembe te na tel na lobi loso ekomi boye pona ni na bwaki na lambi loso mususu na zeli muke loso ekomi ko changer lisusu couleur nde na ke ko checker na papier ka ndenge to chekaka na papier na sachet o to somela loso nde na kende ko mona nzoka sachet wana ezalaki nango expiré. Siko boye bisanga loso wana soki toliaki yango elingaki sala biso nini
tomona déjà na ba publication akala loso wana oyo bando changer ba couleur eboma bato ebele eboma bato ebele batia yango na ba Facebook tomona ki ça fait plus de 2 ans o tomona biloko a bongo. D'ailleurs tobandaki ko sensibiliser bato soki osombi loso il faut se rassurer ka botala ka date bo lambaka loso ka bo ete bolambi bolemba la moko te faut bozela ka bomona soki ko changer couleur. Qui sait peut-être loso ba sombaki ezalaki nango pe expiré yango ebomi bana. Qui sait bande konanga place peut-être que maya ndako kandeke toyebi na bandako na biso ba jeko ba kotaka na bandako ba jeko bazalaka peut-être jeko akotaki na ngo na mai bana bazoyeba te kande tozalaka na Kongo na biso na ba bidon mai botie na ba bidon zoka jeko asi akoti bana balambi na bango sans koyeba na mai wana nde ekoboma bana. Qui sait na bandi ebele bato baoloba non vas-y na bango wana kimi parce que azoyeba likambo bandeko era makambo mutu nyonso akimaka bino moko botala kaka ti na bayeres akimaki parce que population surtout population ya ndenge nini ya bakongolais bakoboma yo na kobeta ata soki oza innocent pas seulement les Congolais batu mosusu ata soki oza innocent biso awa na Afrique du Sud tomona kutu famille moko chauffeur moko ka ndenge ba chauffeur ba o baza na Afrique du Sud ba yebi ba système ya ba Uber na ba InDrive chauffeur moko ya Uber akendai kozwa mutu siko mwana moko na yebi te soki ba wando kimisa ye mwana wana komi koganga bato bakanisi ke moyibi yango wana alingi aiba mwana ba beta garçon wana azalaki ya sud-africain ba beta eti ba bomaye tiba ya koyoka ba explication mwana lobi eza na papa moko bando kimisa ngai eza garçon o bobeti te wana pona koyebisa bino kaka population bandeko na nga na ba effet ya bongo mitu esalaka nango te soki bamoni likambo directement bakolingana bango ba exécuter. Alors c'est tout à fait normal batu bakima na lupango wana c'est tout à fait normal batu nanu na minute wana bakima ezalaka bongo moya ba vendre ezate tomona biso nyonso na ba journal la makambo bando salema ezo salema bandeko nanga ba obuka na bandako que dire sikoyo bino bozali bana baza kokufa mais bakobimwa bino c'est tout à fait normal batu bakima mais ngana ko senga kaka na l'état gouvernement na biso et ça la autopsie surtout ya bana o bakufi bayeba bana bakufi nini basa la penza autopsie toyebi ke na Kongo na biso tozana ba docteur ya makasi l'état penza a kota situation oyo parce que comme on a déjà ndako comme on a déjà bana ndenge bazalaki otala kaka vie ya famille wana eza na mbongo malonga te ya kokotisa ba autopsie ya makasi bayeba source ya liwa ya bana nyonso wana ebandaki ndenge nini mais soki l'état akozala involve soki l'état akokota makambo yo en tout cas tokoyeba source ya liwa ya bana eza nini bandeko nanga totika kaka kokanga mateke no vazini muto abomaki ye vazini muto apesa bango poison vazini muto asala boité. Il faut total ba paramètre parce que biso pe ba parents to les alaka ba négligent quelque part ezala ba parents ebele bandeko nanga biloko omona soki balambi biloko to ba mai ka ndenge ezalaka na ndako ba fini kaka te mais na bandako na biso surtout na Congo na biso ba jeko ba kotaka donc pamba ebele ya bato toyebi déjà jeko soki akoti na biloko ezalaka poison ya makasi bato ebele bakufaka toyebi yango. Mais au moins na ba parents mosusu ata soki balambi biloko na Congo ba otika biloko polele ata soki toki mo ba mai ba otika ba mai na bango polele ba jeko ba ye ba koti mosusu mai wana ezaki na ba jeko mai wana nde eye koboma bana bino boyeba te ezaka pasi pe mawa situation o bandeko nanga e osala pasi yango côté mosusu na ye penza ko sensibiliser pe ko encourager ba parents nyonso o bolanda ka Etoile Nines TV. S'il vous plaît en tant que parents nyonso ezalaka toujours malamu ko sambelaka pona bana. La plupart ya ba parents tozalaka soki nano zwi zemi te okomi ko sambela Nzambe pambolanga na zwa zemi Nzambe pambolanga na zwa zemi tala kutu mutu kinganda sambelaka na yete ye wana zozwa ka zemi nga kutu na sambelaka nazo zwa zemi te nazo kangama te Nzambe asali yo grâce aux zwi zemi tango ko zwa zemi wana la plupart ya biso bato
tozalaka na temps ya zemi ozosambelaka Zambe bombanga mukolo nanga kobota na bota na problème te na bote epi na zonga nanga ndako ezala ba complication te ezala ba problème te voilà omona mutu pe aboti na ye bien tango kobota wana la plupart des gens tokotaka na ba distraction pourquoi parce que bando luka mwana oboti et ozwi zemi na tango azemi ozobanga kokufa jour kobota jour kobota c'est fini obosani kendenge eza boye eza devoir nanga en tant que parent pona osambelaka pona bana to sambelaka pona bana bandeko nanga parce que ba réalité eza ebele omoni liwa ya bana oyo eza liwa moko soki ovandeli otie makanisi na yo bisika moko boko ya ko comprendre ke eza liwa moko eza nango normal te eza bitumba o ba parents bazalaki nango toko tata makambo keno eza muto atieli bana poison la famille na bandi te que ekoki kozala na mwasi moko oya yebi douleur ya kobota oya yebi pasi ya kokumba zemi pendant 9 mois akoki kolinga aboma bana sweet na jour moko na bandi te la famille mais ezaka biloko moko ya ba bitumba o tozalaka nango na famille peut-être na famille na bino babando linga obota te mais nzambe alola asala yo grâce oye kobota siko kobota na yo wana yo moko en tant que parent oyeba te ndenge nini ya kobetela bana na yo te en tant que parent yo moko ozoyeba te kosambela keno ndenge naza boye eza devoir nanga en tant que parent na banda kosambela pona bana nanga ozoyeba te yango ekomi kosala lelo oyo tolali tolamuki oyo bana kinganzi bakufaki tolali tolamuki oyo bana boye bakufaki tolali tolamuki oyo emataki oyo ekitaki. Pourquoi? Parce que biso ba parents toyeba place na biso ba parents ebele au mona préféré na ye avanda ayebi ki na sina boti nanga na okendo luka nini na église na okendo luka nini epa ya nzambe na sina boti na za déjà na bana to priaka pona bana et puis bana na biso to lingaka te ko exposa ka bana mama aveyaka ndako o veyaka mai nini bana bazolia na babidon na Congo. Moi je me rappelle pas na biso na babidon boye au mona mama na biso fongoli mufiniko atali na babidon wana nini eza na kati soki atali boko ki komela na bino mai eza bien mama sala ka bongo mosusu peut-être que je quoi kotaki soki eza je côté mais biloko molili pe ezalaka Congo na biso eza na kindoki na niveau moko ya makasi to lo bango babilo mosusu to bomba te Congo na biso kindoki eza na niveau moko très très élevé Congo na biso ba omona boye ba moni bino bokanisi ke batu o ba osepela na biso nzoka basepeli na bango na bino te souci na bango to soué na bango ezake baboma bino eza bongo na Congo na biso yango bandeko nanga na eko senga na ba mama nyonso to veyaka sur bana na biso mama nde asambelaka mama nde abombaka ndako na ye na ba prière soki yo mama obomba ndako na yo na ba prière te mutu moko te akotikala ko bomba ndako na yo na ba prière te eza mwa bongo. En tout cas, courage na famille mobimba oyo ba perdre bana 8 baza bana ebele to sengika na justice alandela dossier oyo parce que to yebike soki justice akolandela dossier oyo en tout cas ekozala malamu ebele ya batu tokozwa ba conclusion ebele ya batu tokoyeba nini ebomisi bana et la plupart de gens bakozwa ba précaution na ndenge nini ya koyeba komi batela. Voilà la famille, tokomi na biso na mwa suka ya partage na biso. Permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine.